Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote belé, skenyo sobozali, bonjour, bonjour, bonsoir. Wana la danoise, liboso na bino, mama leki na bino ndenga mukete. Bambote, yenge, na bande kona biso bundu ya Congo. Shalom, ebele, na ba homme de Dieu, boboto, bondeko, na bande kona biso ya église catholique. Bande kona vraiment, mbote lisusu ekei lisusu na bande kona biso église ya bima. Vraiment qui toi dit na bande kona biso ya kimbangiste. Vraiment toye liboso na bino bande kona biso to solo la. To la musa conscience na biso, surtout papa vraiment na kati ya poto bo la musa conscience vraiment ezo sala bien te baliwa brisker papa boy olali na mobali no bien na tongo olamuki et comme moi poko ba yo benga bino ke mobali no akufi tala kaka yo ebika ke mobali ke musala bande konanga ezo sala bien te bino mo boyebi boza na se ya sous les baobas na ozwalelo tala bino ebelete pour la faire réfléchir tout ça ba réflexion surtout papa bande ko beau partager beau s'abonner ebele na sous les baobas #1 la danoise awa boyaka ko so ba analyse ba masolo mukeme analyse ebele conseil ebele et ça la tokos na ndenga mukete. Vraiment bino mo boye boza na se sous les baobas balanda yango pamba te soko bosane ki kozwa moi mai na yo moi jus moi café moi vin blanc moi vin rouge ça dépend kaka eloko nino lié na mukolo vraiment ko bosana te ka pardon ça la niso changa moi stop kende zwa eloko na o to melanga le na romela mai et ko sala bien na se sous les baobas mu pepa kitoko bino mo boye bika na sanzete ndenge za la bien pesa ba inspiration mo kwa kitoko bande ko na boye belé vraiment boye belé bo benga ko hésiter te mutu ako publier photo na yo azate na live together mutu ako publier identité na yo azalite bino moko bomoni banda musalo to bandi e belé ya bato to sangisi bande ko nga peuple congolais bo pesa ka batu confiance bo mona ka te ke loko nyoso tu o eloko ba congolais simbaka te o ya biso e simbaka biso tozali vraiment wana la danoise bien signé botaka ba mentalité pe na poto e boti pe ba makambo mususu kwa muta ko publier azate tango to sito to publier que site na biso ya live together eza anonyme e kotikala anonyme alors boya ebele botika ko bangisa baninga ebele bazo benga ngai yango na yebisaka bino soko lingo sala eloko na ko tuna conseil te olingo benga la danoise ko tuna mutu te tangu kaka omoninga ou bien omoni publicité na nga et toucher yo benga ngai to solo la parce que jusque là pe omoni place ba publier mutu te OK ko tuna conseil ozo kene ko tuna et pas ibena mutu aza ko tu marier mais ozo yebisa ko kende te ba ko publier yo mende ko mwasi ya kende te mais yo lukela elibala moninga pa lingi aye ko tuna conseil lobana ekene na komeka ba mekaka pala nga kuna boyaka koloba ke yaka komeka yaka zwa mobali na yo bandeko yaka zwa mwasi na yo tolongwa na solitude eza malamu te toyebi ke ba conséquences na kati ya libala pe ko okende kokuta ba bombola ba biscuit te toute façon kolie ba bombo ebele sucre komata na nzoto donc excel likambo nyonso tu epesaka buzoba mais libala nde ezali eloko ya malamu kozala yo moko eza mabete vraiment so ozo se sentir seul nga nazo loba na ba oyo bazo se sentir seul yo so oza na yo femme seul homme seul oza no à l'aise vanda na coin na yo tika ba commentaire o ezanga tina mais ba oyo bazo se sentir seul mama benga parce que tala kaka AVC tango yaka eyeba na raté maladie musu tango yaka eyeba na raté na Belgique toza na mama na biso asili kokufa sali à peu près 3 semaines na kati ya ndako akufaki mutu moko ayebaki te na kati ya Belgique ba oyo bayebi bazoyoka likambo ba pesa inga lisolo yango mais bilo mususu tokomi na biso ko éviter ko betela bino ba famille bino moko boko benga bolobi to lobi l'air bo mona ke yindi bo bandi ko téléphoner biso la danoise longola kaka famille ba famille babi parti musu esiliki parti musu boy bandeko tango yo bengi opesi lisolo biso totie kolongola ezalaka pa bapamba te ozwa kotia lisolo to futi sur eloko te mais tango kolongola ngo en tout cas il faut faire opesa mbongo soko lingi te to kolongola te OK funda na YouTube OK funda na soda place yo soke no funda to okende ko samba parce que makambo
communauté na biso eza bien te to benga rabino te yo moko yo bengi opesi ba audio olobi nyonso tindi ba photo bilo msuku tu botindaka so itolobi ke to publier nyonso famille kutu la mso elinga ke panzana o comprendre neti na liwande ko na biso pe asonam o awuti ko kufa batindela kinga ba photo ebele na ya mwasi na ye na ya bana na ye balobi boy na ba papa boy oh papa boy abotana mwasi oh boy tout ça ce qu'il a donné ça ba kina publier yango engeza la catastrophe na kati ya famille mais toza bato ya kimia bato tolingaka vraiment likambo eleka malamu to camoufler yango to betika lisolo ebima na ndenge moko ya propre mais malgré ça bozo benga kaka bozo loba kaka vraiment congolais en tout cas avant ça la likambo réfléchir ezate na sous émotion oyembangu mbangu la danoise benga ngape na bana nanga nazana mobali nazana musala nazana live together na zuita na ngai na sali ba analyse eza facilité soki oyeba ke eza facile olinga benga la danoise te olinga sala ba analyse na yo moko mais tant yo moni ke oza incapable c'est normal Nzambe apesa bato badon nyonso te tant musuyo oza makasi na kotonga oza makasi na ko traiter bato oza médecin ngala za na makasi na biloba loba sikoyo obengi ngai tant nasali musala na bandeko obandi ko yasuko ko olie yo moko kutu obenga oloba kite obandi ko tinda famille obubenga ekaka pour la soki ngala bengi ye loko ngam tu na yebisa ki abeta lisolo ekobima bien te c'est pas gentil de votre part en tout cas bongo eza bien te to salisanaka vraiment tangu avant obenga mutu a loba likambo surtout so eza likambo famille il faut vraiment réfléchir 1000 fois parce que biso to kobeta na biso so yepa na biso olobi loba biso to loba pona eza musala na biso to benga na musala ya biloba loba voilà bande ko na ngai wana ezaki mo introduction bino mo boyebi na ye pe na likambo vraiment onga na ye ko yebisa bino na koumela mingi te problème nanga eza boye bandeko na ngai ezali ke tozali na kati ya Hollande na kati Hollande balobi la danoise likambo ebuti koleka kuna bandeko na ngai ese leki à peu près 2 semaines mais tokobeta ngo toko expliquer bino parce que ezali likambo ya pasi biso toyebaki yango te so boyokaki yango na ba chaîne mususu eza problème te mais biso pe toyeli bino bo partager to mema moi leçon et pas ya ba papa bandeko ezali pasi na mawa makamba papa na biso bazosala papa na biso na kati ya Hollande azalaki donc asi akufi papa na biso akufi na kati ya Hollande azali papa moko azalaki na kati ya ndako azalaki responsable azalaki na mwasi na ye azalaki na bana mwana moko te mibale te misato te ta mosusu ki 4 azalaki na famille mpenza pose makambo nyonso bien asalaka azosunga bana na ye azosunga famille na Congo bandeko na biso quand même toza na baresponsabilité bapapa boza na baresponsabilité ondima kozwa bacharge na famille no na Congo ondima kozwa bacharge na yo quand même ikomisa ngo ntina suka makamba mobulu vraiment bandeko ndeko papa na biso aza na mwasi na kati ya ndako soki omoni ngai na bato lisolo na koloba na conseil lisolo parce que na moi précis oza na mwasi na kati ya ndako bapapa soki omoni mwasi azosatisfaire yo te ndenge yo lingeli ou bien sexe bandeko na to koloba bolongola bana soki ou bien sexe azo satisfaire yo te ou bien azala ba défaut moko boazana solo na nzoto ou bien likambo bo yo zo sepela te parce que toyebi ba papa msu bazana bana mike omona papa ya kuti kushi kuna ele msu longola mwana kushi apoki onka na salon msu bana ba jouer partout bana makelele soki ba je moko lelaka ngwele msu papa koma mal à l'aise na kati ya ndako malgré za bana na ye mais papa pa koma mal à l'aise awuti tamula ina musala ayena ndako pona se reposer akuti ba biloko belebele au moins ba papa mususu akolinga zwa makango moko boye kuna kote bana bakola ou bien bana bazate pona moko kendaka kuna ke na eko pemis ko pe manzoto olio sa ba buzoba wana yebisa mama expliquer mama bolakisa bana moi ordre bana bazana ba chambre na bango ba jouer makamnyo so ba sakana ba chambre na bango na salon ezala toujours propre bana basiso sakana olakisi bango ndeni bakanga ba jouer bazongisi na place olongoli mwana couche au boaki o expliquer pa maman mwasi ba pratique sexuelle o yo lingi mwasi no salela lakisa ye o liebo kindaka kaka libanda sko lelo ndeko papa na biso na kati Hollande akufi et puis akei kozwa mwasi ya batu ya Nigérien vraiment au lieu que donc na okezwa mwasi pa zanga mobile ezaka mabe ezaka malamu te
Fidélité efutaka ba papa. Fidélité efutaka. Maman na kati ndako changeaka ba méthode. Ndako na ope changeaka ngo ba position. Lelo soki messe zalaki koto bonini bo mukomsu papa ina ndako akuti ndako bomba bo changer. O changer pe chambre à coucher, o longoli mbetu, o tiengo koto, o changer boy. Donc ndako ezalaka air surtout que kaka même modèle pendant 2 ans, 5 ans, 6 ans. Bakiti la mine kangama kawana, salon ezalaka modèle wana, TV ezalaka na kwe wana, mukomsusu bo étudier ndako changer ndako, papa ya moni pe makambo sika. Ba papa balingaka créativité na kati ndako ba mama. Mama papa ligarate ke loko moko ezala kaka yango na yango yo na mbetu kaka position wana kaka pesa ka papa ka yango na yango akobima libanda yango na to sala ka sport bande ko na ngai po to zala na souplesse na kati nzoto moi souplesse ça la bien so ko bona bande ko zo excès de poids o bande ko sala moi sport o bande mo ko mela mo ba mo muke mo ba mai ba sangisa mo na ba lo mo boye kaka kombo kimi. Pour nini, au diminuer, aux ala vraiment toujours en endurance. Et ça l'a bien parce que papa linga na bangote monotonie. Bandeko papa na biso ke zo moi si nigérien bandeko. Moi si abatu ya nigérien. Mo bale na ya bandeko kaka ba soupçon que moi si na yo akoma ko bima na congolais moko boy. Mukolo musukaka bandeko na ngeza mawa. Papa wana ye ko kuta mobali wana do akoma ko sala mo banquette na ye ko azo bima zo tala si mu comme ça moni pena papa na nenga koti na kachanda aye do aya koti na kachanda ko bloquer nda bobi banda ko muso za bakanga na clé na kachanda biso clé bakanga na libanda na ndako ko forcer obimi na yo mais banda ko muso ko koti okangi na clé. Papa na lera koti sko akangi na clé akangi azui ba clé nyo sache na poche ayebisi papa yo ko sali na kati ndako nanga akuta ikutu mobali yango kutu te ko yo ba sala ba rapport sexualité mais déjà yo ka ba soupçon que abimaka na mwasi na ye et puis ba ne pe exactement ko bima na mwasi ne même mwasi ne pas ndako yo ka déjà que mobali nao il paraîtrait akoma ko bima na mwasi no boya nigérien mwasi na za marié vraiment ba papa. Allez, papa, on a Nigérien, sur quoi moi, je suis à Zwimbeli, à Katiye sexe, na ye, nyon surtout. Na ba testicule, bande, on a tout est parti. Papa, tikali vide. Makila ndenge wana. Et puis, tant qu'on a Katia, on a fungoli four. Abi, parce que sur la Katia boaki, bakoko zwango, bakeko tongango. A fungoli four na Katia ndako. A kabati yango, koti yango na Katia four. Bandeko, boke baba papa ba mama bo partager mama moi ça libala vandisa mobali no yo kalikambo abanga eko sunga libala na yo makambo to ko yebisa bino eko sunga libala so mobali no yake na kozora landa ba femme mariée kasi ba sida peso yaka na makambo boy moi so yebi ya mobali na yem azana mobali no mo boalala kaye yo yebi te so mobali wana pas na makangu na ye yo ebite ke makanga mobali wana so pas za rasuna makangu yango tozozo ba maladi ba papa eza nini eloko nini penza takutu ke bolingi mwasi yango mwasi oza marié tala lelo leo papa na biso pe asona akufi na kati ya Hollande mwasi na ndako bayebi te bayebi kaka mobala keni papa kende musala musu musala esili abeti mwa tour na ville nzoka ndaso ke na ye pona ke sa ba sexe na ndako bato bakati ye biloko lere bakati ye bandeko nanga mobali wana bimisi alobi kende mobali wana tanga bimi quelque part akwei bandi koganga babi akomi koganga na Kikongo babi antuka ayari kaka azokweya wana papa bapapa musu ya bakongole kaka mobali wa kongole bazole amoni mutu azoganga akomi aza mukongo amoni oganga fuidi simo kimbangu Simo Kimbango yozo ganga papa kuta sa kufi na epe asondam mais Simo Kimbango banda ko gangela papa zo ganga Simo Kimbango atina ko kene ko sa ba rapport sexuel na moi célibataire fuidi papa bon abi congolais nini azoloba akoki so ko bomba te makila ba benga ambulance alobi te bakati ngai ngo na ndako papa wana déjà tango atiango na fou
Moi ça monika me liga neti solo. Moi ça bimisa biloko mobile libanda. Mobile wana ti lelo au deuxième semaine. Bazo bamonye nante. Mais Interpol balobi ke ba tali na ba frontière nyoso bamoni ke abimi nante fo ezala zaka na kati Europe bazo lukai. Et ba bel ba police azaki sous terre. Mais moi je peux ba interpeller, moi je pas na police. Ba libérer non te. Mais mobile wana lobby a tout beli bolo bali misanga moi si na bana bazoli la pa. Moi c'est inconsolable na kacha Hollande. Vraiment ils a pas sina ma bande ko na ngai. To yeba biloko ni tozo sala bande ko mibali. Eza bien te eza malamu te. Kotika bana na pasi boy. Et puis bana ba yeba ke papa akufa ki pona makama ba sexe. Eza segote bande ko mibali. Makambo zo sala. Poli ko respecter basi na kacha banda kote. Tela ba salaire nango. C'est solo penza baloba. Salaire du péché c'est la mort. Où les a péché, infidélité, ils ont dit soumou makasi na miso nzambe. Fornication. Ils ont dit soumou makasi, ils ont malamu te.